capable de prier, est capable de tout. Amen. Bien-aimé, prière et changer, vie n'a eu que changer, identité comme mélo délivrance. Amen. Prière ya lelo nzambe a visité yo. Amen. Prière ya lelo nzambe a kangola yo. Amen. Prière ya lelo nzambe a fungola ba porte e kangama. Amen. Prière ya lelo nzambe a longola maladi na nzoto na yo. Amen. Prière ya lelo moto na nzambe kita na kaya bandoki. Amen. Ndoki nyonso akombata kwa zika la moto nzambe. Amen. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisika na longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Amen. Bien-aimé, prière et changer, vie n'a eu que changer, identité comme mélo délivrance. Amen. Prière ya lelo nzambe a visité yo. Amen. Prière ya lelo nzambe a kangola yo. Amen. Prière ya lelo nzambe a fungola ba porte e kangama. Amen. Prière ya lelo nzambe a longola maladi na nzoto na yo. Amen. Prière ya lelo moto na nzambe kita na kaya bandoki. Amen. Ndoki nyonso akombata kwa zika la moto nzambe. Amen. Programa bandoki ya liwa contre ville zika la moto nzambe. Zambe banda na biso na intercession ya lelo ezali prière agressive pambola ndeko nyonso akosambela na biso longo pe bana no ba témoigner makambo kosalela bango na nzela ya prière ya lelo na komba Jésus Christ. Amen. Amen. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Olo Yesu ndera pedomo, Yesu ndera pedomo, Yesu ndera pedomo na biso. Yesu ndera pedomo, Yesu
défends moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Intercessoire les autres, aux tombeaux la Jésus-Christ. Tous ça qu'on élève Jésus-Christ. On a combundé la biso pe a kolongi sa biso le bossa bonne. On ça qu'on élève le nom de Jésus na vie na yo. Comment le nom de Jésus-Christ. Yes, on tombe mama. Yes, on tombe mama. Yes. Comment le faire lever. Elle peut le voir Seigneur. Elle peut lever comme on. Da ba ba ba. La tombe de Seigneur. Elle le veut comme on. Elle le veut comme on. Seigneur Jésus-Christ. Comment le faire lever. On ça la lever. Nicolas Victor. Nicolas Benedicta. Nicolas Bakanga. Nicolas Magicien. Nicolas Marabout. Elle peut lever. Comme moi Jésus-Christ. La Zoulanga. Elle peut lever. Comme moi Jésus-Christ. La carte de Tonga. La carte de Montelanga. Elle peut lever. Comme moi Jésus-Christ. La prière à l'eau. Elle peut lever. Comme moi Jésus-Christ. Comment les allez lever? Comment les allez lever? Elle peut lever au Seigneur. Elle peut lever comme Bonayo. Elle peut lever comme Bonayo. Yeshua! Comment les allez lever? Comment les allez lever? Comment les allez lever? Nicolas Bakanga, Nicolas Magicien, Nicolas Sorcier, Seigneur Jésus, elle peut lever comme Bonayo. Comment les allez lever? Les allez lever. Yes, comment les allez lever? Yes, comment les allez lever? 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 Comment Jésus, les allez lever? Nicolas Kindoki, Nicolas Magicien. Au nom de Jésus-Christ, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu as vu ça qui dit que Nzambe a confondre ba plan ya ba mondialiste. Amen. Lelo oyo Nzamba sali population à Canada telemaki ba décider balongola makambo ba masque ba biloko wana ba mesure wana o biyo nanga toyebi moye to beta na code ezate po bango balandaka makambo internet. Amen. Nzambe alongoli a confondre plan il y a un nouvel ordre mondial. Canada makambo yo songa normal, Londres makambo yo songa normal, makambo biso toyeba ki wana ba carte ba nini biloko wana moi to lo belango ete mezo comprendre Nzambe a telemi pas confondre bango. Pourquoi Nzambe a confondre? La Bible dit selon Psaume 37 verset 4, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, je vais te dire que tout ça va vous. Amen. Nzambe atali bana na ngai ba lukaka ngai ba bondelaka ngai. Il faut la kokisa posa mitema na bango. L'intercession à l'élo, Jésus-Christ a accomplir les désirs de ton cœur. Pour ça que lever Jésus pour accomplir de grandes choses dans la vie. Comment dire que c'est ça l'élo? Au nom de Jésus-Christ.
verset 4, la Bible dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Quand nous péchons devant Dieu. En coucou, en cachette, Jésus-Christ a mon akayo. Mais la Bible dit, moto a confessé devant Jésus-Christ. La Bible dit, et il obtient la miséricorde. C'est le Proverbe 28, verset 13. Amen, amen. Bien aimé, le lama en ensemble. Yesu limbi sanga na zaka doki munene. Yesu limbi sanga na boma batu. Yesu limbi sanga na la kati ya science occulte, na magie, na la impudicité, na la mensonge. Yesu pardonne nga, na osenga mawa na yo na vie na nga. Limbi sanga so na la maladie oyo marche na ngeza ki bien te. Yesu yokanga mawa. Pardonnez ba erreur ba faute na nga. To bonde na ko se kitabo. Pardonner et de lui purifier de toutes ses iniquités. Amen. Amen. La Bible dit ceci, Psaume 51, verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Amen. La Bible dit Dieu nous a rachetés à travers le sang de qui? De Jésus-Christ. Makila na Yesu. Purifier corps, âme, esprit nanga, lombola ténèbre, lombola mbimbe masumu kati nanga. C'est bon de la faire ce que ça veut dire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh non, la Bible dit selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ. Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Portant dans notre corps la mort de Jésus-Christ. Nous avons planté quoi Jésus? Nous avons planté quoi Jésus-Christ? Nous avons planté quoi Jésus? Nous avons planté quoi Jésus? Il se renonce à lui-même. Et il porte sa croix. C'est ça. Mais Yonanga croix na biso et sa croix ya malédiction. Véritable croix est Jésus-Christ et yango ndeso ko ekoti pa na yo elongoli mobondo ya famille. Amen. Alléluia. Amen. Galates chapitre 6 verset 17. La Bible dit ceci, que personne désormais ne me fasse de la peine. Amen. Parce que je porte dans mon corps la marque de qui? De Jésus-Christ. Amen. Amen. Masumu etikaka ba marque la ngola ba nzoto na biso. Nzamba ko kolimbi so des conséquences etikali. Olongola ka zemi bakata ba trompe. Mais à travers le sang de Jésus, ils ont la capacité à bongisa sika ba bebisa. Amen. Le sang de Jésus, longola marque à 666. Longola caché à vaccin na nzoto na ngai. Le sang de Jésus, longola marque à kindoki na nzoto na ngai. Le sang de Jésus. Longola marque de ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Marque de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et de la marque de nos soeurs. Et côté la faute de la gare. Spirituellement, physiquement, marque à famille, marque à Dieu, marque à l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Makina na Yesu. Longola marque à ténèbres. Longola marque à ténèbres. Namo Moinangai. Longola marque à ténèbres. La vie Nangai. Longola marque à ténèbres. La faute de la gare. Et Longola Namo Tema Nanga. Longola marque à ténèbres. 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 Agressif. Amen. Tala, ezala malobela ndaka yo. Balobela mabe. Papa, maman, obe noko akindoki mo baloba otambola ka maloba malédiction. Yo kelo ko Bible lobi. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort, plus que le sang d'Abel. Amen. Makila ya Abel ganga vengeance. Mais le sang de Jésus est ganga makasi ko leka makila ya Abel. Amen. Mingongo nyoso bandoki. Oye loba mabepo na yo. Makila na Yesu. Ebanda ko effacer maloba ya famille, maloba ya kindoki. Mingongo nyoso condamna yo. Makila na Yesu. Elongo la maloba na vie na yo. Au nom
chapitre 6, verset 51. Bible lobby, Yesu a dit à ses disciples, Oya kolia nzoto na ngai, pe akomela makila na ngai kozwa vie éternelle. Les bonnes semences eux ko pesa batu vie. Mais yo nanga kindoki ya famille et pesa biso ba semence na yango. Ba oyo lota na buto zo lio zo tafu no zo bima, o sa ba rapport nocturne na bandoto. Tala, eza semence pe mobimba, point de contact mobimba. Ba tsekati na yo. Nazo mela makila ya Yesu. Makila ya Yesu. Lo baby ça semence non se côté na nzoto langa. So bon de la compagnie. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Semence de se côté na nzoto langa. Na bilo wa kolia, na ma ya komela, na tele ya loba, na tele ya lamba ya kolata. Au nom de Jésus Christ. Même la matière va rapport sexuel. Semence wana. Makila na Yesu. Et baby ça ya ko. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nameli makila Jésus. Nameli makila Jésus. Nameli. J'avale le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oli mon ensemble yaka. Maboko. Oli mon ensemble yaka. Molimo mosato, pela moto na bomo ilanga. Senga molimo na nzambe. Chef de l'esprit. Molimo na nzambe ya. Pela moto. Pela moto. Amen, amen. Okota siko na kati ya komba. Tala. Tango lala kozo lota. Esika nyonso. Molimo na yo ezali. Esika nyonso bacha esprit na yo. Olota na mai, ozolota na zamba, ozolota na ba mapangu na bino ya kala déjà obima. Cela montre que attends le mois kuna mais ton esprit demeure. Les autres etikala kuna. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Yozo bondela lelo nzambe na lola. Lokolo tondi singa na molimo na yo. Loboko na yo ebimisa molimo na ngala ba prison satanique. Amen. Yanda kwa papa na ngai, yanda kwa mama na ngai. Amen. Esika nyoso na ngamo kana kena ko mi kotisa. Molimo na ngai bima na prison bandoki. Prison le buka le patana. Au nom de Jésus.
chapitre 10, verset 19. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Toza la banyoka famille à papa, banyoka ba famille à maman na biso. Amen. Emela mapamboli, emela mbongo, emela kitoko, emela betwa la batu. Serpent wana ekindoki. Olala kozolo ta nyoka, nyoka wana nda osala bino ba faire. Akoto na libumu, akontrola la famille, ozotinda mboto la nzambe. Serpent nyoso azala nguma boa vipère. O atele makabanzano ba rêve. Moto na nzambe tibana. Au nom de Jésus, serpent nyoso, otele malazana na bandoto. Au nom de Jésus. Mukomusu na osambela na sisi prière na nga na cheka mutuna la boule nzamba fungoli nga misu na moni nyoka munene lokola cobra telemi alati linete munene cobra alati linete nyoka munene alati linete a sekisanga lobi prière nyoso sali e kotina libumu na nga na sutuki na zimo panga la nzambe yo nyoko na moni na vision na kati mutu na yo amen tanzima mena za te amen. Amen, amen. Amen. Yo nyoka libota papa na ngai. Nyoka libota mama na ngai oyo mela di bambo na ngai. Na okata mutu na yo. Ti mama na moto. Ti bambo yo. Au nom de Jésus. Kati mutu na yo. Kati. C'est pas. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais dans notre temps, on a des démons de contrôle. Démons de contrôle, démons d'accompagnement, démons collants, démons de filiature, démons géants. Démons, tindelo sorte démons na tangi bakomboa. Ozo tambola na milimo mabe, mwana na nzamba tambola na Saint-Esprit. Amen. La Bible dit marchez selon l'esprit de Dieu et puis n'accomplissez pas les désirs de la chair. Amen. Mais yozo tambola na ba démon ya famille. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et ça temple ya ba démonté. Amen. Pete maboko, démon yoso. Oya tambola na ngai. Na yeba kombo na yo. Na yeba kombo na hotel. Bima! Bima le temple la ngai. Démon de contrôle. Démon souffle. Démon de démon géant. Bima! Bima! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, démon nyoso, o tambolaka, o kontrolaka, o landelaka. Jésus-Christ a délivré papa ou bien maman moko olanda. Malade yezo limo na nzoto na yo.
bon, Seigneur Jésus-Christ. Témoin ya malade. Malade ya kindoki. Oh, bah tiens les autres là-bas. Et puis malade ya kindoki. Oh, bah tiens les autres là-bas. Et puis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Malade qui doit se retirer la tête de au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Malade ya kindoki. Oh, bah tiens les autres là-bas. La joie qui nous a. Et puis malade ya kindoki. Au nom de Jésus. Oh non, non! Tobeta li Jésus qui sabo makasi. Amen. Amen. Jérémie 39, verset 17. Mais à ce jour, dit l'Éternel, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Amen. Entre les mains des hommes que tu crains. Amen. Tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Amen. Zambalobi, bako livre lisusu te na bato oyo bangaki. Amen. Okobanga bandoki lisusu te. Okobanga ennemi na oyo lisusu te. Ata muto alobaka koyoko bonga te, yoko bonga na komba Jésus Christ. Ata balobaki yoko koma stable te, stabilité zokota na sima prière. Tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Obanga kabato belé mais à tout rôle. Zamba lobi azo longolo na kati ya livraison. Okozala jamais livré. Amen. Na ténèbres. Amen. Na okobima na ténèbres. Amen. Beta maboko Seigneur Jésus-Christ. Na volonté na ngai. Na nguya molimo na sa. Na nguya makina Jésus-Christ. Nazo bima. Na ténèbres ya famille. Nazo bima. Na monde de ténèbres. Na mokina bandoki. Nazo bima na mokina bandoki. Na bibi kuna. Bima. Ongela. Nazo bima. Ngai na bibi. Na bibi na ténèbres. Na bibi na kufa. Programme esprit de mort. Moto na nzambe tumba molima kufa. On va préparer contre yo. Moto tumba ba cercle ya butu. Ya moyo ya butu. Malade le comme on a liwa te. Tinga moto la nzambe et tumba kila ba. Amen. La Bible dit, je ne mourrai pas. Amen. Et je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Amen. Nous avons récupéré l'ipamboli nangai. Année à nini, il y a récupération. Et ça, année à nini. Nous avons récupéré l'ipamboli nangai. Oui, c'est là qu'il y a l'héritage. Ozo beta maboko Seigneur Jésus-Christ nazo récupérer l'ipamboli nanga o ezala ke héritage nanga banda ko récupérer oh non oza béni de cause la intercession makila na Yesu bomba libota la ngai bomba ndaku na nga bomba makambo na nga nyonso misala nga makila na Yesu bomba yango unakonza na la Bible dit celui qui demande reçoit. Amen. Jean 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je vous donnerai. Il y a un peu de ça mapona yo. C'est un gars qui a besoin de Jésus-Christ a pesa yo. Donc on a commencé à dire
toutes les choses que son commencement. Nzambe asaleli biso asaleli yo. Okokufa te Nzambe afungoleli yo banzela. Nzambe apamboli yo pe asaleli yo miracle. Alléluia. Ozali Nzambe. Nzambe ya vinanga. Yombo ozali Nzambe. Ozali Nzambe. Nzambe wa bande na biso pe asuki na biso to bonne na kombo na so lelo. Après ça merci Seigneur Jésus na oyo saleli biso na intercession lelo ay na to kumisa yo pe na so bango na kombo na parce que tu es le véritable Dieu. Comment les enlever? Amen, amen. Dieu le met dans le Seigneur. Service nabiso ya prière. Tolekaka chaque samedi à 9h heure de Kinshasa. Et puis chaque lundi à 9h heure de Kinshasa. Numéro évangéliste Ezali. Plus 243 9 98 99 36 59. Plus 243 9 98 99 36 59. Voilà ça numéro ya WhatsApp. Tozo bon de la pona ba sujet. Benganga à tout moment. Benga biso to bon de la pona kana yo. Ce qui peut orientation prophétie ezali pona ko peso ba directive nyonso za ofele. Amen. Amen. Bien-aimé, ndeko za besoin de soutenir biso. Pondenge tozo leka awa tozo futa toningi op soutenir biso. Pour la chaîne air à cause de l'intercession, au Kogi Kobenga biso. Au tindi contribution na yo, to futaka à tout moment pour peuple de Dieu à Mokil Mobimba à sauver l'intercession autour de ça. Amen. Demander ce n'est pas un péché. D'ailleurs, on s'occupe au sungi évangélisation. Il y a Jésus-Christ. Nzamba ko récompenser yo. Et à cause de makabrebele. Amen. Bien le même de qu'on nous yambi Jésus-Christ était. Otikala koyamba Yesu tendingo zawana. Accepter Jésus-Christ pour à sauver. Répétez si manabiso. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Na tambusaki bomo enanganga mboko. Nazui réponse te. Kasi lelo. Na fungoli motema na ngai. Na yambio na motema na ngai. Lokwa mokonzi mo bikisi na ngai. Kolo Yesu Kristo. Limbisa masumu na ngai. Longola kombo na ngai na liste ya bakufi. Sukola ngai na makilo sopaki na ngomba Golgotha. Koma kombo na ngai na livre de vie. Libela na libela. Na kombo Jésus Christ. Amen. Bien-aimé, na pesi mbote makasi na église tabernacle convenante. Les amis kuna na Canada na ville ya Winnipeg na Manitoba. Amen. Samba pambola la révérende Santos Kati et sikazo kamba église la convenante na Manitoba na Canada. Tika kolo Yesu Kristo pambola bana Winnipeg. Boni na chaîne na biso. Ba prière ezakuna ba taper kaka évangéliste et Kuchu TV pour na ba prière kaka. Donc on a tous na chaîne ya ba prière ba intercession pour s'abonner au dans la prière chaque samedi, chaque lundi à partir à 9h et puis chaque minuit. OK, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazaréens TV. Je dis un grand merci à la servante de l'Éternel Maman Tiffany Mukwa. Balobi Nzambi vraiment à Pambolo maman et je dis aussi un grand merci à Jiroza et ma caméra Alain Kiakala Bafa Machala. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te